Président de la République a tenu conseil de ministres Mokolelelo na ba membre du gouvernement au Bazali sur place. Situation ya mboka et les cas qui open fin surtout balai diplomatique ou concernant dernièrement victoire diplomatique au RDC a enregistré par rapport à la situation ya est ya pays détermination ya mukwantombolo ezali que guerre oyo ezali na est et si la quel que soit les moyens tokanisa que président de la République tobe veut ya président de la République et kokokisa manamboka oyo pe guerre et kosila bazali na conseil des ministres ezali kosalema avec impact na idéologie et sengeli boyeba pe que côté ya UDPS Kibasa bazali ko affûter ba armes c'est-à-dire ko bongisa déjà minuki na bango pona 2023 deux fois te lobby to assistaki na adhésion massive c'est-à-dire batu balongwe na ba parti ya ba mallette ba parti au président de la Raye na mwasi na ena bana na e ba ye ko adhérer massivement na UDPS Kibasa boko tala ba image na édition ya mokolo ya lelo et sengeli boye ba pe que KNB News et comme ko proposer bino auto bengi ba actualité o ezali koleka na TikTok c'est-à-dire via chaque jour o ezali koleka na TikTok lelo mwasi oyo aboma libala zwa kiti fanda benga bandeko na yo déjà bo fanda boyoka message oyo TikTok et bombeli bino mokolo ya lelo mwasi oyo aboma libala yebaka déjà ko ya ko fanda pamba te KNB lelo eza kitoko. Route Nzoku na mokali na komina Kimbantseke eza kobeba bolanda reportage ya KNB. Tozali awa na komina Kimbantseke na kati mikondo sur la route Nzoku. Bino moko bozali komona ndenge nzela ezali ya kobeba awa mabulu e salama na periode oyo ya elanga mbula eza kobeta te botala ndenge mai etelemi e bongo soki tokomi na periode ya mbula awa ekozala ndenge nini bakanivo kutu koloba te mawato nzela oyo ebebi depuis les décennies et umeli et dirait makasi donc environ ya ba 5 ans si je me trompe pas et umeli makasi cause nango ezalaki batumbaka ba pine na prince tant batumbi ba pine à travers ba pine wana nde nzela yaki kobeba po lelo soko tumbi ba pine na prince e kobebisa nzela tant des journalistes ba leka awa investigateur ba leka awa ba sala ba investigation mais jusqu'à maintenant solution ezwa maté tolobi ya trop ya kobakisa pese belé tolobi kata moi na koyi ko senga gouvernement asunga biso po nzela oyo nde ekete bikuku ekenda tibuma côté kizenga zalaka ancien premier ministre de la République démocratique du Congo yende mutu azwaka l'initiative ya kobongisa abwaka ta mwa bazelu mais jusqu'à maintenant vraiment toyebi te qu'est-ce qui ne va pas pour kata moi vraiment na kosenga l'état asunga biso ameka kobwakela biso ata mabanga lisusu ata ba kotia prince te mais babwakela biso ata mabanga pour nzela ekoma bien ekoma praticable parce que sikoyo nzela vraiment eza impraticable wana posa basunga biso bameka kostela biso prince awa makadame ezala pona esunga ba marchandise na biso ekota nga naza na tekaka sima awa sikoyo lelo soki nzela eza mabe sima na ngeke kokota ndenge nini po batonga ndako na bikuku bakotonga ndenge nini possibilité kozala te camion leka awa nzela eza impraticable nini conseil mabule esala mabulu esalami a partir ya bapine batumbaka ta batuma bapine bon mabulu ekotimola papa ya biso mbokoso ayaki nde aye kobwaka bamabanga place oyo tuka epesaki mwa bien mais tozo comprendre te bazoleka na papa ya biso pati ekole nde eza kote oyo bazotala te ke libulu oyo ezokende wapi mbula yango eza koya bango mutu baza ya bajipe soki libulu oyo ebukani makasi bazoleka ndenge nini atuka basunga babongisa nzela eza mpo na bango eza bolabu mpo te babie na bango eza mopanzi ya kote oyo bakomisa biso nzela tisuka nzela ya biso ezala kitoko mpo bango mutu baza ya bajipe aplis mpe bana bazotanga kote oyo ntango mpe bakonzi bazoyaka kote oyo bazoleka bango yake wi bango badepute babongisi kote na bango na mikondo koto kana nzoko na mikondo antuka tozalaka na susi ya nzela na biso oyo
En tout cas, batamawa, bayokela biso mabona nzela oyo, bakomisela biso ngo kisuka. Poso kimboko sote, mbe ataka mino kutu mbe yaka lisusu koto te. Na bolingo ya papa na biso ko mboko so, abwakela biso mwa mabanga awa, yango moni salike bakamio elekaka. To ana susika nde ya nzela ekoma kisuka ezala kitoko ba minda, koto to pandaka kimia te, donc iko botola batu ba menace. Donc, nous vivons à l'okola batumoko toza na kati ya kasho mais toza na kasho te. À partir de désordre ko tumba batine na nzela yango nde mukulu esala ebebisa nzela. Et umeli makasi. Bon. Donc ça dans le gouvernement ata la biso na liso mawa koto yo ata mwa mabanga ba soutenir biso ngo ko bambela biso kota ko bamba essentiel mituba ekota kaboe bo soki mbule bandi awa ozomona mponelanga soki na mbula awa donc mawa to komaka ya komata na mukongo makati so na ngam mukongo desa etake prince ezali ezate na pasi makasi bango moko mpe bayaka mpe boye. Toza juste précisément na commune ya Kimbanseke na veni Nzoko, route Nzoko. Alors les causes qui ne pas tout le monde va bouler salami ni les causes va bouler salama la presse depuis ça lui tomber dans les. Bon, justement local boulot place Toza, le boulot est oumeli mingi. Et ça peut-être depuis 2015. Boyoki ndenge population elobi avant que ebeba nyonso boya déjà kobongisa lokola ezali nanu ya kobeba ndambo tango akokoma kosenga bamongo ebele est-ce que bokoyamba moko kobongisa eza normal te. Balobi bakopesa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième mandat na ye na kimia nyonso pe majorité na parlement bango banani IDPS ki basa lobi ba registre ki bongo adhésion massive na parti na bango na siège emblématique au ezaka na 12e rue limité ba détail bona na reportage oyo ya David Kalambai. IDPS ki basa yango yo tozali awa na limité 12e rue siège emblématique esika masolo ya ba 13 parlementaires pe ya UDPS et banda avec un partenaire idéologique. Lelo awa na cadre kaka ya logique ya ko continuer ko booster ba activité ya parti Séraphin Umba oyo azali secrétaire général ya IDPS Kibasa ayebaki bongo koyamba groupe oyo eko sala adhésion massive awa na parti oyo ya pouvoir pambate balobi ke ndenge Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kokumbela mosala ezali kokende kitoko esengeli bapesa ye mandat ya mibale na tête ya bato oyo baye kosala adhésion massive na IDPS Kibasa Félix Okongo elongo na fondation ezali na kombo na ye baye kokota ebele na parti pona koyeba bongo kopesa Félix Antoine Tshisekedi majorité na ye na élection ezali koya pe ayeba bongo kozwa mandat na ya mibale calmement ndenge Aigle Augustin Kibasa Maliba autorité morale président ya UDPS Kibasa apesaki idéologie pote batu nyonso bayeba bongo kolanda Félix Okongo yeyo asololi sengo mingi lelo pona lelo na kokota na ndako iye ya temple ya démocratie parce que awa nde ezalaka esengo mingi kozala na kati ya lingomba oyo po ete mpona kokamba socialement kosalisa baoyo baza na posa ya lisalisi oyo bazali na programme ou bien baza na posa ya eke totombola ekolo na biso tozala bomoko tozala moto moko nsima ya mokonzi na biso po ete tozala na idée ya kotombola ekolo na biso. Je crois que c'est ça qui est plus important pour na biso nyonso oyo tozali awa esengeli ke tozala bomoko tozala nsima ya mibeko nsima ya chef de l'état po ete tokambola totombola mboka oyo ekende liboso.
Ma partie est belée dans la République démocratique du Congo. Je pense que c'est la plus vieille partie, le plus vieux parti plutôt, de la République démocratique, où normalement, Bandaki Makamba démocratie Bandakala. Et cette valeur-là de la démocratie continue à incarner, surtout donner de la valeur. J'insiste sur la valeur de l'être humain, le peuple d'abord. Moto, peuple azali na valeur mingi, esengeli kopesa mutu wana valeur. Et kopesa mutu valeur zalakaka na kati ya UDPS. Yango wana ta ponika kaka na UDPS. Merci. Yango yo bo piklaka to pe bo bandaka mbangu UDPS kibasa azali koya oyo ezali parti ya maleti te o bazalaka kaka tata mama na leki to pe na banoko oyo ezali parti national ezali ko continuer installation nango kitoko awa na siège ya parti mouvement oyo boyezaka chaque jour UDPS kibasa avec tous les sérieux balobi que bakopesa Félix Tshisekedi biloko nyonso zali koluka pote mandat na ye ya mibale asala yango kitoko pe majorité na ye azo yango à tous les niveaux na ba parlement nyonso ya République démocratique du Congo bongo nde ezalaka po awa politique ya haut niveau. Oui! Prononcé ordonnance et à cour de cassation. Balobi boye. Kabonde a député. Olia okangani na prison makala cour de cassation epesiye résidence surveillée. Awa azokende ka prison kozwa biloko are bauti koprononse yango il n'a pas fait une faveur quelconque. Si le juge n'avait pas appliqué cette loi, le juge aurait aussi violé la loi. Alors il ne peut pas violer la loi pour satisfaire au ministère public. C'est comme ça que le combat continue. Nous attendons que le ministère public puisse fixer l'affaire et nous allons démontrer noir sur blanc. Selon vous, maître, c'est du bon droit ou du mauvais droit? C'est du bon droit que la Cour a appliqué. Et la prochaine audience? On n'a pas encore fixé. Il fallait que le ministère public fasse la requête de fait de fixation. Et aujourd'hui, Jean-Marc pas signé où? Selon la procédure, il doit rentrer à la maison. Il doit rentrer en prison pour remplir les formalités d'usage et après, il va aller à la maison. Ça va prendre combien de temps? Je ne sais pas, ça dépend de l'administration aussi. Mais la Cour s'est déjà décidée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Beltesco azali kote ke la batata ba mama ba ndeko kaye yao bana bazali kozonga classe kala mingi te papa mama kaka komela masanga yebela que rentrée scolaire ezali ko banda kala mingi te kende kosombela bana bakaye yao pe bastilo ndenge na ndenge ezali na Beltesco kuna yango yo ya okoma te bayebisaki yo te Beltesco azali kote ka bakaye ya qualité kitoko. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino bakaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo simba pe
bakaye cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa bakaye ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana bakaye à 100 feuilles quadrilignés tozana bakaye à 48 feuilles quadrilignés tozana bakaye à 24 feuilles quadrilignés tozana pe na bakaye à 12 feuilles quadrilignés ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oyo tobakisi toyina bakaye cartonné ya ba joueur kitoko oyo bana balingaka ko bosana te balobi tango ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure oyo tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Tu constates que baseme qui est belé côté à moi si tu peux côté à mibali bayaka nandaku sans ko prévenir, c'est-à-dire bolamba ki biloko mukie kasi calcule comme kobeba lelo pe to comme na tango ya téléphone. Est-ce que moi ezalité obenga ka avant ya oleo ya kakaka na cadre ya surprise obimaka briske bongo calcule ya biloko kolia ekoma kobeba na bandako ya mwana tomituni. Est-ce que ezali normal to ezali loko moko oyo pe congolais akoki kobongisa po mindele kuna ezalaka bongo te. Tokomaki déjà bomoko donc tokomi déjà famille ata baseme ki baye na ndaku donc toza déjà famille déjà po déjà tokomi déjà na bana donc tokomi déjà famille moko déjà donc vandi pe libela mais ezate non so bako vanda libela te conscience na bango ekosala ke bako kende kaka ata bavandi 10 ans toza déjà famille perturbé na ndenge so baye na ndaku ndako eza mukie on ezaka likambo papa ya mobali toza na yende force wana bandeko na ye omona emsu ndenge akoya ndako eza mukie nde to bala ni sika ndenge ezaka nonu mabala fatigue mombongo ezate fo basolo ndena ndeko na mwa mobali inda koswana bandeko na yebisa ya bango ke eza no libala sika emsu ndako eza mukie to bandi no visika ezaka nde bongo nakolo ba eza mutu na mutu ndenge azali ya basi na bazana bango kama be po ndenge oyemba bandeko na otanda ko eza mukie nde po vana na mwa mobali en tout cas bafanda kama malamu bakoya na bango sangolaga na cadre ke boye bozongi pona cadre ko ya kovanda bino moti bozana boyebi de yake ndako tanto tovanda ke ya chambre salon boyaka te po boya kovanda boya brusquement ata kutu chaque jour bandeko ya mwasi be bandeko nanga boya na bino porte za ofunga mais koya pona koya kolala koya kovanda wana siko ekominika mena fona miyebe nango avant so ye brusquement e osimba mobali ya poto oyo nanu bomona te alingi yaya na leki online, c'est-à-dire asololaka na yaya asololaka na leki bango mibale alingi bango pona libala sikoyo bo constater yango na famille nani akotikela moninga nakotike mobali wana tina ko récupérer mobali na ngai na bote mobali na po eza ba mabebi mobali na ngai ya ki mobali ya ki akolimbisa leki na ngapo na mobali na leki na ngapo nini jamais na kolimbisa ete na kolimbisa ete na ndenge nga nazalelaka nga na otikela na ngai ye mobali soki ya sepeli ba continuer soki ya sepeli ba continuer te ye ba monyango jena po bandaki obima na mobali ya soki ya ko sepela otika atiki mais po na nga tobotamaki tokutaki mbongo tokokufa tokotika mbongo bana biso baoya baokuta mbongo pe baokufa baotika mbongo ekoki okabolanga na famille te te notika bombali basa bolingo na bango so ye pa yoyeba na nsima atsoa kotika so tipa kokontinue ndenge ye moko amona kaka tokoboye biso mibale mpo aza mobali mabe kasi te biso mbele toboya mpo na oyokana ya na ngai nayebisa ye yaya lekode ya memi biso na bavantire biso ya na leki totika toluka kaka mosusu wana eza eloko kaka eza yango biso mbale fota mutu te mpo eza eloko nga na osela mopandi yo mpo osela mopandi sikoyo eza eleki toyokutana nango amutu mpo azisema aza te mutu mpo aza eza te me biso mbele tobimina kindeko mpe ekabwana te me biso ba chauffeur ba déplorer awa na Kinshasa bana Kinshasa bakomi na bango ko signer ezala batata ezala ba mama ezala bana mike
amati na ye na taxi to pe na mutuka lera okita alobi azala mbongo te abandi ba explication milai bandeko esengeli koyeba ke basengaka pe avant pamba te ba chauffeur wana baza pe kolukela ba famille na bango bambongo bolanda reportage oyo wana malgré tout to comprendre bango mais eloko wana eza bien te parce que tant azo bima dana ndako ne aza déjà na ba programme na mususu ebika te programme ndawe na longo mbongo transport mais peut-être pas occuper zanu to comprendre pas peut-être pas ko taper zanu pe boy asompe eloko wana pesa pe akokate atalika bote moi osenga pesa ite peut-être transport ya pasi ayo la ka kokota mais faka senga na se mais elo monde basala ndi mabe faut senga na bien avant ceux qui receveur akobuya neti ngai peut-être na comprendre mais c'était kotaka mais ceux qui neta fana sima receveur musu baza na ba compréhension aoza na compréhension boy pas kotisa comme tata bien de okotaki opesi mbongo akokati boy komina kangoli papa sala boy peut-être que azane bien raison receveur azane bien raison et ça la biso bien te pas na transco ba sala bongo te ne fi ba sala bongo bango ba sala repa na biso mais lo mo bango ba bosana ke carburant peso maka soka matio azana mbongo te mais soka ezana transco ngando ko kangai so ezana esprit de vie ba olongoli papa siko po ani biso to sala bongo te o sengi rai receveur na sangi receveur matisa ezate yo o mata na ndenge lo so ba meki o bo memanga so memanga bo ke so kangai sala te eh bien comme tu sais ton sala et comme on chauffeur na za voyou chauffeur na melaki o po alinga suki eza bien te musala biso to o comprend ba bien faut pas comprendre eti ngai na sika nango ngai na sika vraiment mingi na benga na sika na pesenga mbona na nko po ero senga ina za mutimo kitata senga mate mais mutamati na nko a opesa mbongo esa na komi na opesa mukie po asangelo hote non ba côté na ngai ba senga ngai ba pesa ngai quelque chose donc ngai pa na ngai eloko wana ezakate te bien on va finir ko bana ropo ba sa banko ya biso so sengi kilio silika transco na pete poni l'état akangae biso tanso ba individu ta ba bilo privé ça fait monter contre bango donc na cadre ya divers rubriques TikTok makambo elekanaka kuna mwasi nyonso oyo oboma libala tope bandeko bozali kolanda oyebi ke mwasi moko aboma libala benga ye yebisa ye aya azwa kiti ya fanda ayoka makambo oyo bazali koloba kuna na tik mama boni ba vi na yo e bando boma libala makambo nyonso baloba ko sala poso mwasi aka na ndako ya libala mibali nyonso baolula te po bazwa en charge baolula yo po bayebi ke mobali moko azalaka wana azwako déjà en charge yaka po ayiba na ye bongo bafamille na bakamarade bato bazayebisa oka o taya mindele yaya taya mindele bando bima mindele yango ozwi bango déjà ata moto azikaka na tioko ozwi ye mpe nanu te oyo amwasa bakonzi yana bakonzi ebele bakabaka te bakonzi yango ozwi bango déjà badepute kasi ozala loba ozwi bango mpe te bo bao bazala loba pena mobali no aka na chance azwa mwasi ya kitoko boye mokolo pena otika yo yo kotula te omonde otulia libanda ya pasi mama batela libala basi ya mabala na pesi bino tokomi na suka ya kanbe ya mokolo ya lelo na nsima ya kamera ezalaki bongo Peggy Ulunga merci na Saron Mawete oyo azalaki na terrain pe David Kalamba ya assistaki biso na nsima kuna côté ya régie Jojo Lukoji azalaki na pointe pe na coordination toujours multifonction ezali kokoba awa na KNB ezali kosalema mosala ya ba professionnel na ndenge ya likolo na ndenge ya kosakana te po boyebi malamu ke actualité o epesa maka awa te c'est que ezali actualité te pe ba nouvelle ya solo ebimelaka nde awa na premier magazine o epesa kabino ba info en continu kasi na lingala moko te depuis masolo ebanda kino mokolo ya lelo bozali ebele bozali kobenga biso po bosepeli ndenge tozali kopesa bino rubrique TikTok et ko continue kaka bongo botindela biso ba image na bino na TikTok tope na WhatsApp ya numéro na biso ya KNB oyo comme ça tokolekisa ba makambo nyonso oyo elekanaka na TikTok po TikTok pe ekoma na mwa elengi nango moko boye lobi Magazine Kinshasa na biso
réalité ya bana ki réalité ya bana kino